Awa la famille, makambo ezo yaka grave, makambo ezo kendeka mabe, situation ezo s'aggrave kaka. Balobi na turoyo, mutoko yoka, aza lisusu te. Batika kandenge moto ezo pela epela nango. Ti mutu akokufa, wana nde kime kokota. Batu balobi, aussi longtemps que nani mutu akufi te, makelele, bitumba, ekoya kaka. Ti mutu akolala, nde batu bakoya, nde batu bakovanda kimia, nde batu sikoyo, bakozwa ba conseil o nyonso bapesaka bango, bakotia yango en pratique. Wana batu balobi, mama Étoiline alobi bongo te. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo toye lisusu, toye na Yagabi, toye na Belvi kandi poutune de l'écriture la famille, makamweza internet ningani, ba comédien côté mususu ba ningani, moto eza kopola. Mutu akotia kimia, aza wapi? Na minitoyo, pasteur de la foi, asokola na ye maboko na makambo ba comédien. Na minito mutu azo jouer intérim makasi, mama Olive Lembe. Ye penza nde mutu oyo akoki kosilisa moto oyo sikoyo aza prête ya koya kosilisa moto oyo to aza na ye prête te ya koya kosilisa moto oyo te. Makambo ezokende nango ka grave, makambo ezokende nango ka mabe, makambo ekomi ya somo. Ti mutu akolala wana ebele ya batu nde bakoya kosutuka. Bandeko nanga makambo eza lelo kandenge boyebi soki vidéo ya sikekoti seke ya koloba eza. Comme d'habitude, avant tokota kuna, ekozala bien nanu na ya kosensibiliser batu o nyonso tu. Toyebi ke tanto tia vidéo ya sika bongo, batu pe ya sika bakotaka. Yango toye kosensibiliser bino. Si c'est la toute première fois, ya kokota na chaîne abiso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli pas possible. Pourquoi pas chaîne Abana Nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et chaque seconde tokoso. Makasi. Bandeko nanga kandenge to sololaka, kandenge to betaka masolo, ezalaka surtout bien, tango landaka Étoiline Inès TV, zala penza ya kovanda, bisika nyonso zolandaka nga, s'il vous plaît, bozwa bakiti na bino bovanda. Tango bovanda kawana, kobosa na pete, kotia mwa mai na yo ya komela, mwa jus na yo, mwa sucré na yo. Kote mosusu pe, talela heure. Ngana boya kananga teke non mto lande mama Étoiline et puis à un moment donné muto aye kweya. En tout cas biloko bongo na boyaka. Yango na recommandaka toujours, na sensibilisaka toujours la plupart de personnes au balandakanga ezalaka toujours bien talela heure na yo. Soto monique non ezanango tongo heure ya petit déjeuner na yo, en tout cas sois libre de manger petit déjeuner na yo. Mais ce que Monique non, à 7 heures, et ça déjà midi, et vous allez bien aller repas préféré nanga, bande konanga bokendolia. Ce qui penso Monique non, et ça nango pourquoi? Era kolia soupe na yo, tia soupe na yo wana, tia mai, tia jus, tia sucre, tia bimeli na yo, oignon somilaka, matisa pe volume. Tango zo matisa wana, ça la pe partage na moi quelques personnes na WhatsApp na yo. Na Facebook na yo bandeko nanga, c'est aussi une façon ya ko soutenir surtout Mama Étoiline Inès TV, chaîne na ye et kendaka liboso. To partageaka surtout ba lien na biso, et osala malamu mingi yango penza tozalaka na posa partage la famille nde ezalaka nango likambo.
Bande konanga sans plus tarder, tokota na makambo na biso eza ya kobeba la famille. Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posa ya mwasi et kimayo Kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Yeah. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Gavker aye na ba solution ebele. Po na bandeko na biso ya basi. Ozobunda po obota. Omonike mabote ezo ya te. Omeki na minganga ya mindele e osimba te. Na turo yo na eko senga yo kota na Gavker. Mosusu ezalaka problème basi te. Mosusu na mobali. Omona boye peut-être makasi ya robota ezate. Na osenga na yo benga Gavker na ndenge kaka ya bien. Bakoyamba yo na pete nyonso pe na kitoko nyonso. Kandenge ezalaka surtout na système moko ya kitoko mingi makasi. Bandeko nanga makambo esi eye nango mabe makambo na minute oyo eza ya kobeba. Eza peza ya kobeba kandenge bomona deja boyebi Yagabi soki totie deja na miniature na biso Yagabi deja boyebi ke Zaire eza ya kozika parce que Yagabi abimisaka na ye. Abimisaka nyonso abangaka te abangaka penza te ya bimisaka sikoyo ya turoyo Yagabi aye mabe kandenge ezalaka nazo tiela bino mwa audio ya Yagabi toyoka biso nyonso tolandango biso nyonso na pete nyonso na bukebi penza nyonso tango tosilisa nde tokozongela kosala analyse na biso kandenge tosalaka la famille tolanda audio ya Yagabi na biso et on se retrouve juste après. Hein? Sika biso to vanda. Man sembla zo sala. Sika biso to vanda. No répondre. Eza la kotoyo. Sika biso to vanda. Dans monde ba na distraction. Et continuer nango kaka. Et continuer eza mukolo. Mukolo ko sila yango moko samba to baloba. To bongo na ke mupa lali. Nde makamoso mone katani ka. Au moins, ça tali bilonga batu misusu et surtout doit être bilonga batu misusu fixé par regard monsieur Kebo mais ba ça ka semblant ce qui nous ça ka semblant mbongo pe bosa na ngwe côté bozo tonga nini semblant nini malade ka biso to fanda ngana na boy na lingite otika so ta lingita liloba mutu moko te otika so to fanda tika biso tofanda s'occuper na mambwana tika biso tofanda please pourquoi tu continues tant que parmi bateau bazo tcha trouble pe na moi naza na nga tcha trouble te na ka ba vérité ne pesa moi ba trouble ka tcha trouble te ngana ya kana na lobi vérité so lobi vérité de vérité pe si trouble mais les français on va makam na ndenge nango te les français le de roté ba toute vérité n'est pas bonne pas pour ça. Ah bon? Bakosa. Oh. Au moins, na zabwe, naka vrai. Ok. Naka penda vrai. Kangi bino.
nga sikoyo ekosimba te nga na mutu makasi na butu na mutu makasi na moi na mutu makasi na tongo nga sikoyo ekokanganga te oyo bazokangama bana na distraction bakangama nga na kokangama te kindoki eza wana tourbillon tourbillon eza na bato bazocomprendre yango te bato baza bloke bato baza bloke yekaka tv azocomprendre elo te bazolia bino na les 10 baolia bino na les 15 baolia bino na les 30 vous comprenez rien soki mutu fini mwana mutu pa bimi. L'homme tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Bande konanga o eza moi verset ya mukuse kaka, verset o tozu yango na Luc 6:45 la famille kandenge ezalaka. Voilà. Nalobaka toujours chaîne abiso ezalaka chaîne moko ya bana nzambe mosusu avant to beta masolo to liana nu na moi verset moko boye oyo eko guider biso. La famille to utu kolanda makambo ya Gabi. Ya Gabi a brisé silence. Ko brisé silence ya Gabi a ko brisé yango après. Ko brisé silence ya la patrona. Poutine de l'écriture, belle vie Kandi. Moi si Nzambe. Allez. Comme biso nyonso toyebi ya Gabi aza mutu moko azalaka na ye polele. Ya Gabi parle de tout sauf rien. Ye azalaka mutu te ke non a garder le yo kanda ne to mona batu mosusu au préféré a garder kanda akendo tonga yo na musika. Mais ya Gabi soki aza na problème na yo ako préféré abimisango publiquement mutu nyonso ayeba. Là c'est ya Gabi. La famille. Je suis sûre et certaine que tant de personnes ba ye kolobela ya Gabi ba te belé basilika ki na message ya Gabi ayaki koloncer mais lelo penza nazo ye la penza kosilika batute mais na ye na message oyo kandenge bouti kolanda audio bande konanga na landaki audio na bukebi penza nyonso yango emotiva kingana ya kusala émission makambo o ya Gabi alobi batika biso to vanda oyo ezaki ndoki makambo o ezoleka ezaki ndoki Kab jour bakomona mutu alali nde batu nyonso bakosala bakovanda kimia nde jour wana internet pe ekovanda ka kimia bamafinga ekozala lisusu te babwakela ekozala lisusu te. Moi message ya Gabi bande konanga to fongola miso famille Libota les abakuku Kanenge to yokaki parce que message oya Gabi alobi soki to zongi Simon na 2023 même genre ya message des pasteurs de la foi abimisaki tango abengisaki bande konanga to landa bien tango abengisaki ba comédien na biso message moko kaka lobaki ayebisaki bande kona biso parce que soki lelo na théâtre na biso babiloba eza ebele bandeko nanga totala lelo famille Libota totala lelo les abakuku yango penza ba groupe mibale ya makasi na côté ya théâtre makambo ezokendo zika nango makambo ezokendo beba kaka bandeko nanga tozela te que non un jour comédien na biso to comédien na biso akufi pour que to bandomi tuna si je savais et kozala pasi. Nous sommes tous des Congolais. Chers compatriotes, tolingana, s'il vous plaît. Totika ba makambo yo que non, moi je suis tel, moi je suis tel, moi je suis tel. Et au sala pasi. Depuis kala ba makambo maboko yo, ezalaki. Makambo ba théâtre bandi lelote. Ezalaki ba mama bomengo, ba bandaki ko jouer, ba papa na biso, ba papa nani. Papa na biso oya belaki oyo. Papa yan dimosi bazaki ba papa masumu ba jouaki mais to mona ki ba makambo yo te o to komi komona lelo. Mais bon comprendre te que non na ba makambo yo satana asi akoti. Biso nyonso toza ba Congolais.
ezala Belvi Kandi aza congolaise, ezala Sila Bisalo aza congolaise la famille. Pourquoi tokoma na niveau wana ya ko inana? Niveau wana ya kolinga ko sala baninga mosusu mabe boya ko finga ka baninga mosusu sur les réseaux sociaux, bo linga ko bebisa ba réputation ya baninga mosusu sur les réseaux sociaux. Tango bo sala bongo. Bo yeba te nini ezo sala na motema mutu. Batu mosusu, moi je peux donner de l'exemple. Bande konanga. Avec peut-être l'exemple de Belvi Kandi. Quand tout le monde a dit, ah, tu peux briser silence. Et je suis sûre et certaine que Tangwayaki, ça n'a pas été facile pour elle, Aya sur les réseaux sociaux, pour lancer message. Ça n'a pas été facile. Donc, batu penza ba forcer aye que non, pour na kotia kakinya, que no pe sa message na famille bota kaka, ba makambo esi la mwa muke. Mais, oyezo kota na motema na ye, est-ce que bozo ye bango? Na butu, est-ce que azo lalaka? Kandenge bino boyaka bo fingi ye, et puis na butu, bino bolali na bino. Mais ye ba ma finga wana mosusu akomi kotala ba émission ndenge bo sasaye. Bo sasaye, bo ye bini nezo sala motema na ye. Bande konanga. Eloko yo, il faut to tiaka na mutu. Eza que makambo nyonso tosala na se ya moi, Nzambe akobengisa biso na jugement un jour. Ata lelo koya osali ba mbongo lobi ke non nga chaîne nga eza chaîne na mafinga na koya na fingi na nga batu, parce que toyebi ke na communauté na biso, communauté congolaise eza communauté moko, je ne sais pas comment le dire. La famille eza communauté moko place o ba finga ka batu, des places au mona visibilité eza somo. Pourquoi? Parce que la plupart de nos Congolais, Congolaises, balingaka place ya mafinga, balingaka place ya kisongi. Mais place oyo bazo ya côté ya bango, to place oyo bazo ya kwa encadra ka bango, bon na ba visibilité te. Mais place o penza ezande place ya mafinga, o mona ba live ndenge bazo kota. To mona ngo voir même sur TikTok. Mais boyeba, un jour Nzambe obengi sabino na jugement. Combien ya batu o botia na perdiction? Combien ya batu o babungi banzela na bango à cause de vous? Et rozala pasi. Na eko senga ka unité la famille. Et monu vivant. Tolinga aduganga na sepelaka. Ezamba émission mosusu na salaka awa. Vous allez voir na salle peut-être émission à Belvi Kandi. Mutu mosusu aya ko commenter à lobby je suis Abakouk. Mais na lingaka pe Belvi Kandi. Aza congolaise comme ngai. Na landaka pe ba vidéo na ye. Mais je suis fan de Mams. Trop simple. Aujourd'hui on sala pe émission mosusu omoni. Peut-être ya Mams boye. Omoni mutu mosusu a famille libota lobi. Je suis famille libota mais na lingaka Mams. Et na lingaka Belvi. Mais na lingaka pe kolanda ba film Mams. Bango nyonso baza ba congolaise. Non, et ça la penza bien na motema. Bande konanga, ma message ya Gabi, ko ya uti koloba. Total lango na kote ya mabeti. Mais to koti sango na mozindo. Makambo ezoleka. Entre famille Libota, entre les Abakouk, eza kindo kimoko ya haut niveau. Je vous dis la famille. Total lango bongo. S'il vous plaît. Tango Belvi a lancé un message que non, priez pour elle. Elle sait le pourquoi elle dit ça. Eza lisusu makambo eza normal te. Eza makambo moko kindo ki a haut niveau ezo luka mutu ya mutu moko ekweya. Yango kindo ki ezo luka. Siko babiloko a bongo, biso ba mosusu, oza fan. Oyebike neti boye, eza na batu mosusu dimanche boye na tonga ye wana na église. Okendaka église ndeko na ngai. Eza ba sujet de prière, otie na ba prière, komi ko sambela pona bandeko na biso. Ngana lobaka toujours na yaka sur les réseaux sociaux pona oya ko pelisa moto te. Mais soki Nzambe atindi nga na réseaux sociaux, eza pona koya kosangisaka batu. Koya kotiaka kimia. Communauté na biso tolandaka na landaka ba chaîne mosusu ya ba pays mosusu. Neti ba Nigérien, ba Sud-Africain, ba Ghanéen, ba Ivoirien. Bandeko nango vous allez comprendre que non na côté na biso ya Congo eza place oyo la plupart de personnes balingaki songi balingaka place ya mafinga
soki mutu aye na busolo mutu oloba makambo moko eza bien zozongisa bato na nzela bachaîne wana omona visibilité ya malonga ezalaka te tomona kango ata biso moko omona soki otie titre normal otie penza titre normal bato bakoya kotala yo te mais tia kaka mwa titre moko boye oyolakisa ke no mwa eloko ya mabe ekweli mutu tel mwa kisongi moko emati ekiti okomona combien video wana ekokotisa banini baview siko problème ezalaka nde commentaire bakoya siko kofinga yo na bacommentaire parce que bango bazalaki na posa oya kofinga batu oya penza kosasa batu koexposaka bavie ya batu yango batu ebele la plupart de nous congolais tolingaka bandeko na nga totika biloko oyo cher famille Libota cher Abakouk naye kosenga na bino l'union fait la force soki totali lelo Belvi Kandi totali lelo Mams bango nyonso baosala musala na Congo na biso baza batu moko baochangeaka ba humeur ya batu baza penza batu baochangeaka ba humeur ya batu siko batu ya bongo baza batu moko teke no biso toyaka kosasa bango yango naye kosenga pe na bandeko na biso bacomédien bino pe botika kimutema mabe bacomédien soki totali lelo oui c'est vrai bato ebele balobaka toujours que non bato oyo bamemi penza mbutu na théâtre eza ba chroniqueur na ba chroniqueuse bandeko nanga makambo ebele ezobima kaka na bacomédien na biso pourquoi parce que bango kaka omona oyo na oyo basololi baotindela na ba voice après quelque temps omona ka ba voice wana ka bacomédia bango moko bakomi koteka ngo bakomi kotekela ngo ba youtuber na ba youtubeuse eza msala na bango sikoyo tombo oteka bongo ata bino moko biso bamaka mosusu toyebaka na biso te bango nde basalaka ba répétition bango moko baosala ba répétition biso kutu tozalaka te tango baotongaka bato tozalaka te mais omona kaka ovandi boye monika message ekoti mama ye naza na matière naza na posa soki ya $20 tielanga ka $20 apamba na tiela yo matière et c'est sûr tongo olanda matière bongo olobi Nzambe oni nazomona vous comprendre bango moko na bango moko nde bazotekamana bango moko na bango moko nde baosala keno lelo to après lobi bandeko nanga baoboma na bango ka bacomédien na biso bango na bango bandeko nanga ezosala pasi chers compatriotes chers comédiens bozala na bolingo botika bamakambo na bino wana bosala eza bien te bobomwanaka bino na bino penza na bino bofongola mayele ata na mwa moke oyaga bia lobi bofongola mayele eya kote ya bino eya penza kote ya bino babilo mosusu bino bomona ngo eza nango normal c'est normal famille Libota na des Abakouk bazofinga na c'est normal mais bokota na spiritualité botuna batu o bayebi makambo ya Nzambe soki lelo pasteur de la foi asokola maboko Nzambe asi arivela ye makambo ebele mais bino bacomédien bozolinga koyoka na bino te tozaka awa toboyi na biso un jour bo bandolela keno si je le savais bandeko nanga ekozala o bangle balobaka ekozala too late alors ezalaka bien na minute oyo boyaka deja kobongisa botika bamakambo mosusu cher comédien Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Bon a problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé, agrandissement de pénis. Bossa ya mwasi et kimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker baproduit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge obimi kitoko
biloko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne to pe externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pona maladie ya tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko ezali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé, na gavke bikalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Gavker la famille solution des solutions balobi ba solution plus ba solution kili ba solution surtout na ndenge moko ya kitoko. Bandeko nanga ka ndenge touti ko beta masolo ya bandeko na biso ba comédien eosala penza pasi eosala pasi komona biso ba congolais na ba congolais tozolingana te o penza ezola kisa penza ke non biso ba congolais tozolingana te tozobomana biso na biso donc mingi o ezokota na makambo nyonso ezaka ki jalousie eza kindoki ya munene penza eza ya kotelema sikoyo mutu nani akoya kosilisa kindoki oyo ya bakomedien na biso mutu nani akoya kotia kimia na bakomedien na biso toyebi ke mutu oyo penza atiaka kimia na ba situation na biso na ba makambo na biso la famille ezalaka nzambe ye moko nde apesaka biso kimia na ba situation nyonso yango na yeko senga na bino nyonso bolandaka Étoile Nines TV s'il vous plaît situation oyo za situation ekomi mabe soki total yango na miso ya kibomoto mutu na mutu akokota na kote na yeke non moi je suis famille Libota moi je suis Abakouk moi je suis dynastie mais soki tokoti yango na miso ya ki spirituel là nous allons comprendre beaucoup de choses. S'il vous plaît la famille, situation ezokende mabe. En tout cas, message ya Yagadi tumba et ya ki penza ko la musanga et ya ki penza ko pesanga o balobaka courage ya koya ko sala émission oyo. La famille, s'il vous plaît, to sambela pour la situation oyo, to sambela pour na ba comédien na biso, to sambela pour na bandeko na biso. Et au sala pasi. Parfois, je me mets à la place de Belleville, parfois, je me mets à la place de Sila Bissalou. La famille Hermoso Somituna, si c'était moi, est-ce que j'allais, parce que tout le monde a kakutu. Namon ba ma situation kaya muke, et quoi la rabiso Hermoso Oyoki mote manete bima. Sikoyo bango ma finga. Chaque jour, chaque seconde, chaque minute, ma finga. Ce n'est pas facile. Et surtout, l'homme sous na oloba. Ezaka que non, l'union fait la force, la main dans la main, tokolonga, la famille, tokolonga penza, bitumba soke koti ebele, to ya makasi, to ya munene, na ba comédien na biso, c'est que bénédiction ya munene, eza nango pe caché, na ba comédien na biso. Suko, bango Hermoso va comprendre en te, mais après, un jour après, bakoya ko comprendre que non ezalaki bénédiction biso toyeba kité yango to bandaki kaka ba fan na biso bandaki ko swa na bango bandeko nanga to lamuka to soutenir bandeko na biso ya basi na ba prière to soutenir bango na ba conseil mais to ya ko soutenir bango na ko ya ko finga ka bango te. Je m'excuse et ko sunga te makambo ya gadia lobi lelo kandenge na uti koloba pasteur de la foi pe alobaki yango alobaki makambo aliwa oyo. Donc eza makambo moko ya munene toboyi na biso un jour toloba si je le savais peut-être et ozala trop tard. Alors comme Zambasi a sali biso ngolu to comprendre déjà situation oyo et kozala bien bandeko nanga to temelemela diable wana akota te na via ba comédien na biso kaka ndenge ezalaka.
bandeko na ngai yango partage kaka nalingaki na partage na bino moko boyebi mama Étoiline azalaka mama ba news aza mama moko ayaka kopesa ba conseil ayaka kosala ba analyse chaîne na biso ezalaka chaîne na mafinga te ata ndenge bomoni nzambe asali biso ngolu ba abonné baza eza biso awa ezalaka mafinga te biso tolobaka o eza vérité toyaka pona koya kopelisa moto te me pona koya kotia kimia wana ezalaka mission na biso Bible ezoloba na biso place nyonso bana nzambe bazalaka ba fruit ya koyeba ke ba oyo baza ya nzambe ezalaka pe donc pe surtout nde ezalaka objectif na biso na bandenge nyonso bandeko na nga tokomi na biso na mwa suka partage na biso ka ndenge tosalaka permettez-moi surtout ya koyebisa bino ka babai na ndenge moko ya kitoko wana bai bandeko na nga tokomona na lisusu na ba émission na biso mosusu oyo ezoya na système moko ya Tokos Makasi.